Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, na prometaki bino à partir à le premier, soit le deux, tokota na makambo na Nzambe. Toza na période moko ya rouge oyo esengi biso vraiment totelema, totala makambo ya mboka, totala virus oyo eza kotourmente biso, esengeli vraiment tozala na mabondeli ya mabondeli. Yango na bandeko nalobaki na bino le premier ou alors le 2 novembre tokota vraiment sikoyo na makambo elobami makambo na Nzambe. Mais bandeko na uto tala YouTube moko, na uto tala na YouTube namoni video moko epesi na pasi. Video ya Walesa aza kotanda penza vie privée ya ba couple ya bato libanda. Alors soki mosala na Nzambe bozo remarquer na makambo ya Nzambe ba faute grave eza évangile na biso te, c'est dangereux. Alors nakolakisa bino ba extrême muke na kotia nyonso te, mais boyo quand même ka mwa muke. Et finalement, le maître est venu me donner le rapport. Il m'a dit en tout cas, nous avons fait. Il y a qui était resté. Au moment où moi, c'est le gars qui est Eh, malamote. et là qui est né donc. Ma paix. Ah, qui était ça? La maman dans la recherche maintenant de papa, on l'a amené jusque là vers Montcali là-bas. On a trouvé le papa qui était dans la maison. Le papa ne voulait plus sentir encore son épouse. Maman, biloko nyoso ba mwasi wana za kuna papa sa ye na biloko nde mama azume na kosala ndenge nini siko. Mama akya kofunda na parquet. Tango afundi na parquet, nde bato parquet bakei bakangi papa. Bakangi na mte papa. Ah. Tango na kine kofunda na parquet. Lorsque j'ai traduit l'affaire en justice, on m'a dit on va faire un mandat d'amener. D'accord. Déjà le dossier c'est goti. Le dossier était déjà introduit, je suis rentré à la maison. Pour la zone minute tenga na zo kata makambo susu. Pas détail wana. Après na yekoyoka balobi na ngai. Après on m'a dit kende epai ya Nzambe ya Walesa a reçu son solution. On m'a dit va vers le Dieu de Walesa, c'est lui qui pourra te donner la solution. Tokende na wana. Nde ba yeko yebise ayawa. Comme ça qu'on lui a dit de venir ici. Tango d'abord yé a kangi mobali. Lorsqu'il a trouvé le mari là-bas. Bake banju mobali baye na ye pour famille ba mobali na ye ba komi eloko moko balobi eloko zo sala mobali no tozo comprendre te tozo azo yo ka mutu te biloko nyoso ake bakangi mobali tango baye na mobali wana lingo sentir moi cité nde babandi ko sambisa mobali sikoyo aye pe wana azo ki avocat na ye azo avocat yebisa avocat biloko eza yanga sikoyo balobi biloko eza na yo mais biloko eza ya bino na mwasi alobi te ezo biloko eza nanga wana déjà zaka mvute na mwasi ne mususu wana nde mwasi aye koya tango tobondeli bazongi nde sikoyo mobali na ye makanisi ezongi abandi koyebisa mwasi na ye ndenge nini akutani na mwasi wana nasindaki nanu ilamba. Aha mama yaki awa tango na présentaki papa ya mama ya osalaki nini? Tango papa bengi papa ya baya. Lorsque papa avait invité les visiteurs ici à l'église, moi j'étais venu, je ne voulais pas être derrière, je voulais être toujours devant papa. Parce que j'avais tellement souffert. J'avais une souffrance mortelle. Papa était ici, comme il a déboutonné. J'ai pris ma main. J'ai dit Dieu. Jésus-Christ, la femme à la perte de sang avait touché son habit et elle était guérie. Tel que je suis là, je vais juste toucher l'habit de papa Walesa.
4 jours. Lorsque j'irai rendre visite à mon mari comme il était déjà au cachot pendant 4 jours. Tant on a simbe lamba ya papa soki na keyi kuna nyonso il faut aloba nanga de A à Z ndenge balingana kina mwasi wana. Après avoir touché la bite de papa, le mari au cachot va me relater tout ce qui s'était passé, comment il a rencontré cette femme-là. Na simbe lamba na keyi papa expliquer nga tout. Nga kuna obenga mwasi yango Valentine, nzoka mwasi yango kombo na ye Valérie. Avant d'aller na route de Mukali. Ah, wana problème exact. Azaki déjà mbanda na yo. Bon, bandeko, naza obligé na kata yango. Tosola siko ensemble bandeko. O wana bomoni na banzi boyebi bino nyonso bobengaka ye soki évangéliste Walesa. C'est triste et c'est regrettable bandeko. Aza colonie Walesa. Enga na yebisa bino nini. Bandeko ezana bato ebele bozo benga bango basala nzambe baza basala nzambe te. Eloko yazo sala ezana kati ya Bible te. Ndeko na ngai boyokanga. Soki mutu babenga ka musala nzambe. Bozo kanga ye na ba faute grave. Oyo eza en dehors ya Bible. Kosambela sopa na ete. Sinon to bonosaka ba péché de participation. Eza mawa. Mama oyo na ebiete. Yango wana Bible ezotalisa biso na bandenge nyonso ke mwasi akoza musala na nzambe te. Mama oyo auti na poto. C'est une prophétesse. Obozomona wana. Oazolo ba question na ke osimba elamba ya tel. Nzambe akola kisaye jamais akili pa Walesa. Te nzambe akola kisaye wana te. Nzambe azapo na batu oyo ya ye. Me batu oyo baza na royaume mususu bakopelaka na nzambe te pe baza na molimo sanzo te. Ndeko yo mtozo landanga na bokebi nyonso. Monde entier bato balandanga 98-99% bayebi que je suis dans la vérité. Famille nanga bayebi que nga kosala te. Ba o bayebi nga na kosala pete. Alors na koya kosa na kwanzambe te. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Soki boyo ke bimina monoko nanga. Na lobi na yo to na bino ke oza musala na nzambe te. Ndimelanga ko chatembe te. Ndimelanga ko chatembe te. Soko lina prouver on a prouver OK oyo aza musala na nzambe te. Siko na prouver bino awa na Bible ke ye aza musala na nzambe te. Mama oyo bomoni wana avana na France. Non ba komo na été. Avana na France na province. Bayebiye en tant que prophétesse na Kinshasa ti na France. Mobile na iwana ayi na France. Babota na ye bana je crois bien na yebite. Alors loka wa moni via France bana bakoli il faut bazonga na bana Kinshasa. C'est normal les amboko na bango. Mobali azongi na Angola. Ake na Angola asali so combien d'état je ne sais pas. Mobali sikoyo ake na Kinshasa. Lukola entre moi sina mobali. Infidélité ezaka mingi pa mibali ke pa basi. Na lobite ke basi wala infidélité te. Mais a priori moi c'est soka bali. Poisala kindumba eza pasi. C'est vrai basala na bango surtout oyo bazana mingi na sorcellerie. Mais na yambaka basi en tout cas moi si penza soka bali avandi na kati ya ndako ya mobali baza mingi te oyo babimaka libanda. Moi je sais que moi si soka avandi na kati ya ndako ya mobali avandi. Mais mobali avanda na ndako na mwasi avanda te mobali na utai kuna. Mobali soka moni mwasi oui c'est vrai que nzamba sala basi kitoko koleka biso. Mobali soka moni mwasi
azomona neti mwasi wana aleki mwasi oyo aza na ye aza suna kimia te eza pe peut-être faute na biso te même soki na bible omona baka wana eza ebele oyo mibali alo bandeko mobali ntango akendaki azwi mwasi yango asepelaki na ye basali peut-être soki ba 6 mois alors mwasi faut a rejoindre mobali na ye avant une semaine ou bien 2 semaines mwasi wana ayaki na Paris po alandaka mateya nanga mingi abengai nga topesa na mbote na ibo soko komi na province bombenga nga et brusquement on m'apprend que aza déjà na Kinshasa ake kuna c'est sûrement bayebisaki ke mobali na yo awa aza na mwasi ake kuna suite yango boyoki. Mais pourquoi basali na nzambe ba fornicateur balingi toujours fo babimisaka bato bomonaki video mosusu na kosala ya mwasi moko aza na Belgique asalaki ba faux témoignage ntango aye koyebisa nga alobi na nga nasali ba faux témoignage tala yango mpe na YouTube ya mosala nzambe mo bokumisa aza na Bruxelles alo mpa na ye lisusu voilesa muluba moko asekisaka bato so asaka ba théâtre komoni leya asala kena mpe kosala ba témoignage ya lokuta kuna parce que lokola bayebi kote ya te lokola parole de Dieu eza na monoko na bango te balingaka mingi ba témoignage ya bato batelemi parce que bato balingi liloba te balingi mingi miracle alo ye boyoki tata wana aza na bana bakoli mama nayebi te mais ce qui est vrai que mama wana aza na bana bakoli baza wana France mama wana aza na babokilo papa wana aza na beau-frère aza na bacamarade aza na babokilo bazotanda ye wana ke mwasi yake daye kozwa alala na ndako moko ya moke e walesa azobimisana monoko na ye ke kutu pai mobali banaki kolala na mwasi wana wese eza te mosali na nzambe nzambe mobali alobi bon moi je m'adapte facilement parce que mobali amoni moya se défendre sur réalité abi je m'adapte facilement mobali wana azali na betension ya koridiculize mwasi oyo akutaki na kisasa te ni mwasi na ye bandeko je crois que mobali ya solo soki asi abimi na mwasi quel que soit ndenge nini aza na droit ocritique mwasi wana te parce que obimi na ye olulaki ye okoki koloba nde jamais kaza mabe puisque olulaki ye peut-être mwasi nde moto akoloba na yo parce que mwasi aza mwasi ya mobali te mobali ya mobali mwasi mpe aza mwasi mais yo okende na mwasi elobi yo bandi okritike mwasi oyo okendeki na ye oza mobali te amene oza mobali te ndeko na ngai alors ce que j'ai vu ce que j'ai suivi et je suis resté hébété nabi mais non c'est pas possible alors pour na mwasi aya kosala témoignage bango mbale basombisi bango déjà bague alliance po baya kolatisa bango na kati ya église parce que alliance oyo bazalaki nango lokola mobali akomettre adultère donc eza na valeur mosusu te fo basomba yango balatisa bango na kati ya église ce n'est pas biblique ndeko eza mawa sikoyo yo moto ozolobaki oza soki walesa soki nani mobali na mwasi bayebaki teke baza kofilme bango soki na batali yango te bakozala surpris mobali na mwasi bayebaki teke baza kofilme bango embala moko vrr ebimi papa na babokilo na ye bayebi
asalaki basali te akozwa mwasi oyo azolala na ndako ya kikuku, aza na wese te, aza na biloko nini, biloko wana ekobima na maboko ya mosali na Nzambe te. Ndeko na nga kotanga eza important, eza très nécessaire kotanga. Kozala pasteur fotanga. Kozala pasteur fotanga. Soki ba Pierre na ba nani baki ba péché batangaki te, bazalaki na Jésus Christ. Baki na Jésus Christ. Ezala biloko mosusu okokoloba te. Mais Walesa. Alors, qui était Walesa dans le Mbujimai? Walesa dans Mbujimai qui féticheur. Baluba bayebion. Na maintenant baluba na batutu. Ngai. Alors, ceux qui féticheur na Mbujimai, tokobenga e fornicateur te, mais tokobenga e sataniste. Alors, Nzambe akotinda mwana mwasi wana kuna te. Nzambe akotinda mutu paya na kanya ba sataniste te. Lumière na ténèbres, Bible lui est pratiquement possible. Ndeko soko moni mosala na Nzambe abimisa ka bandimi. Oh yako sala témoignage ngana web sabino quand est-ce que témoignage ko zala. Bomona ka ba sataniste na YouTube bayaka asali confession te ni repentance mais yako sala témoignage. Ça la raté la Bible. Ale yo siko mona ulanda yo lobi mosala na Nzambe. Ndeko nanga solo ngoyeba mosala na Nzambe. Ndenga na yeba bango. Na tuna pasteur nani yoki ngandi. Azana mateya te na YouTube. O azana ngo pesa ko mona yi. So pesa ko mona yi na vandi solo na tala yi. So ki na leki 5 à 10 minutes. Na ko yeba so za mosala na Nzambe to za mosala na Nzambe te. 5 à 10 minutes musikate. Et sur 2 minutes na remarqué que mosala na Nzambe te na otala pe susté. C'est pour ça que Jésus-Christ disait toujours, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ndeko nanga linga liloba ko sepela. Nazana mondimi nanga tinila ngai pona ndenge na lobaka linga liloba ko sepela, yazo sepela. Mais moi na tiango ezate parce que là nazo sala vidéo toza 1h25. Donc to continue déjà mardi. Alors bandeko nanga les fausses doctrines et les expériences extra-bibliques prêchées aujourd'hui détruisent la vraie foi de grand nombre de chrétiens. C'est pourquoi il est urgent qu'elles soient publiquement corrigées et cela est parfaitement biblique. L'apôtre Paul lui-même n'a-t-il pas repris l'apôtre Pierre? Car celui-ci introduisait l'erreur. Galates 2, 11 à 14. Aux yeux Bible, au moment apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre parce que abana ko tsaberere. Et pourquoi abana ko tsaberere? Na lo bango comme susu. Mo na côté ya est-ce que pasteur eza avantageuse na mwasi na côté ande yango mukolo wana. Alexandre le forgeron de Timothée 4 14 à 15. Hyménée et Philette de Timothée 2, 17 à 18. Batoyo, apôtre Paul a corrigé Kibango. Parce que Baki na Nzambe, mais Berer, ba faute les kaki. Abane ko reprendre Bango. L'apôtre Jean a lui aussi repris Diotrephe. Épître de 3 Jean 9 à 10. Et ne sont ici que quelques exemples bibliques de correction biblique. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, la Bible est méprisée ou du moins ignorée. La morale chrétienne est abandonnée. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas
en accord avec la parole de Dieu, quelle que soit la personne qui l'enseigne. Il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, quelle que soit la personne qui l'enseigne. Même si cet homme a la Bible, ce qu'on enseignement, eza na mabaku, eza yangote, ndeko tika. Jésus-Christ a averti ses disciples de se méfier des levains, des pharisiens et des sadducéens. Mauvais enseignement, de fausses doctrines. Paul nous rappelle dans Galates 5, 9 les conséquences tragiques des fausses doctrines en disant un peu de levain fait lever la pâte. Et dans Galates 1, 9, Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Ndeko na ngai soki mutu abimi libanda ya évangile aza so mutu akoyoka te. Et surtout, ce n'est pas une erreur, mais c'est une faute grave. Neti wale sa osala. Azana déontologie pastorale te, bauti wapai bauti, ndenge ba mesala bango nyonso, baina miracle ya sorcellerie, ale bobengi bango basala nzambe. Ezana bato futa petike awa, tipa wale sala kisasa. Donc, bozomona mutu, makamazo sala, bozomona jake, muto yo, à part makamanzambe, mais atangate. Luko la tangate, moi je déontologie pastorale exacte. Siko azako bricoler, azo ebanini ausalate. Ozwa batu. Otanda bango na libanda na liboso na yo. Obanda ko expliquer, ya ona lobaka l'air nyonso, il y a une différence, une nette différence entre la vie privée et la vie publique. Ndeko ezelo komote. Vie privée ya batu ezali, vie publique pe ya batu ezali. Alors, tango yebi différence wana te, obando sala bisalela. Alors, yo pe oyo ozolanda ye, soki yo posa na liloba te, ozo continue okende ba église wana, ozo beta maboko, ozoloba pe amen. Nde natali na moni bato ebele balobi na kuna amen. C'est regrettable. Bandeko nanga na makambo ya mboka buzobe ezali, na makambo ya nzambe buzobe eza ya makasi. C'est pour cela que je dis à mes disciples que nako prêcher bino amen. C'est regrettable. Paul nous rappelle dans Galates 5, 9 les conséquences tragiques de fausses doctrines en disant un peu de levain fait lever la pâte. Mais dans Galates 1, 9, Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Ba verset on a ndikobotanga. Oyo wale sa sali, est-ce que ça na Bible? Oyo wale sa sali, est-ce que ça na évangile na biso? Neko. Comment cause na respect ya batute? Ce n'est pas ce que telemi musali na nzambe okomi soki nani respect zate, mais c'est pas possible ça. Siko bana na bango bazana poto awa. Bano toboti na poto bazalaki ba mindele ndombe. Bakomona batumo bazoko exposer vie ya papa na bango auti ko kende na mwasi moko na ndako esanga wese. Mais wale sa zomona ngo normal parce que azo seka, azo tuna, azo poser ba question, wale sa mona normal. Comportement musala na nzambe ko za ndengona te, jamais. Alors, yo si kon ngana zolo bano vérité po yo yebite, okocha commentaire pe na se ya mabe. Parce que yo pose la sorcellerie. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le monde spirituel, il y a des royaumes. Les royaumes de Dieu, là où il y a l'amour, la joie, la paix et le Saint-Esprit. Mais par contre, dans les royaumes du diable, il y a la haine, il y a la méchanceté.
il n'y a pas le Saint-Esprit. Alors, le col a basé dans le Saint-Esprit, bakoluka nini ba miracle. Po bato ba nakoyaka pona ba miracle. Mutu oyo aza molimo santo. Akana besoin biloko na te, azo prêcher parole. Tango parole simbiye, mutu abana luka yo. Hein? Tango parole toucher mutu wana, omona mutu abana luka yo. Ozana tina ya kuluka miracle te, ozana tina nini te, mais non. Mes chers frères et sœurs, dans Matthieu 15, verset 14, il répondit, c'est Jésus-Christ, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Si un aveugle conduit un aveugle, bon mon aveugle n'est pas venu voilà te. Et belé, bazotraka, bazobetaka maboko. Les aveugles, les gens qui n'ont pas la parole de Dieu. Un chrétien doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Ba disciple ngana yebisa bango l'air nyonso. Nabi soko yebi liloba obono yeba ki waza aventurier, waza des farceurs, wa yebite. C'est pour cela que Jésus-Christ disait chaque fois, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ba verset biblique en Luc 8 21, Luc 8 21, Luc 11 28, Matthieu 7 24 à 27. Luc 8, 21, Luc 11, 21, 28, Matthieu 7, 24, 27. Il disait, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ndeko, yango nozomona, maman ko aye walibina papa, basalisa inga jeune ya 7 jours, na niya ko kufa. Na yebise me mama po ebi lo bate. Jeune à 7 jours dans la Bible, il a raté. Pasteur a dit que le 3 jours continuer à 7 nzamba lobinengona lokota. Faut que keba kana bato balbaka tout le temps que nzamba lobi, nzamba la kisinga, nzamba lobi, nzamba la kisinga. Tout le temps. Baza on mon bango. Ngana zala ministère itinérant. Na yebite su ba nani bayoka ngana lobina mo nzamba la kisinga. So bo ngalo nobi nzamba le kisinga neti loko na ute koloba ya dokolo ba muso bakamwe nga so na lobi nzamba la kisinga oyo nzamba la kisinga ekokokisama okitomata ba o bayibi ka bayibi. C'est pour ça na loba ngolo ya nyoso te ba muso to sa deza ba yoko atenga na lobi nzamba la kisinga te ndeko na ngai botala ka ba pasteur tango vraiment pasteur asokote ya yo so mona bato bateya ka ba parabole ba wales parce que belé na kotanga bakoma na bango ha na kotanga mikolo ya espino mona ka bateka bino ba parabole ba kote ya parabole te parce que ba bino ba expliquer bino ngote et les aveugles baza ko zo avion awa parce que na wales atina kid ali yepa komi fier ba muso ake kuna kuti yepete ba mona nite azongi ti ba koto yo aza musala nzambe ko bile fara yebisa bino wales aza musala nzambe mais ça m'a mingi et puis ça nga pasi ta on a ba chrétien aso benga muto mo sala nzambe o musala nzambe ta on a otala ngapi mais c'est pas possible ça ta on otala mate ya te tala wale ça bazolo ça miracle tozolo ka lilo barrière ba disciple na nga tango wale ça na France awa ba ke kuna ba papa nous tozaki dessus abi toyoki tozolo ka miracle lilo ba to tire ko yoka lilo ba kuna te. Or que moi, Nzambe, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et l'autre que sauve yo moi Nzambe, ils allaient loba. Et c'est le comme souste. Ce qui yo benginga pona délivrer yo, par exemple. Ce qui yo allait lobate, ce qui yo na foite, et ko servir na rien. Yango no moni pona ko délivrer mutu, il faut yeba niveau na ye ya parole.
Ce comme un niveau na ye za penza bien te, il faut opesa yi, enseigner ye parole. Parce que ce qu'on délivre ye sans parole, les démons bakozonge la ye lisusu parce qu'elle a la parole te. Et puis après la délivrance, il faut expliquer comment se comporter après la délivrance. Parce que biloko oyo bengani bakena kanda. Et ceux qui bayeko kuta ke bulembo ezali, ceux qui bazongi délivrance est commis pratiquement difficile. Délivrance est un processus. Et c'est le mot qui a boité. Si koyo, batu bakomi na parquet, batu na bana kutu bakoma surpris que papa na bakoma na kasho, ezo yoka na kati église. Ah, ndeko na ngai. Comment vous avez respect na vie privée batute? C'est triste. Et yo pe sikoyo, o boza na poto, o bomoni ke botanga penza te fo kotanga. Awa poto eza ba korda to ba sansuna, o bana kotanga, o bana ko réfléchir. Mais malheureusement, nazo mona ba musu batanga, baza ba universitaire, mais ba yebi vie privée na vie publique te. Et ça passe. Lokola na telemi mikolo na liloba bandeko. Bo bano yoka makambo ebele. Pona sepelesaki batu oya mokili. Et à travers nzambe nenga tinda ngai ko loba makambo mboka na bendi batu ebele o bayebinga na nzela ya makambo mboka. Lelo yo baza ba disciple nga ba komi ko sepela. Na otila bino kama extreme so na ba lobby. Tango na ko parler pona mama kalanga mususu ye wana lisusu. Oyo azekoni walesa. Mama kalanga azekoni na kozongo da sikoye. Yepe pareil. Alors bandeko, vraiment nzambe apambola bino, nazo obligé ya kotika bino ponga minute nanga ekoki. Merci. Bana nzambe, nzambe apambola bino. Ba oyo ba yebinga ozwi chance ya koyebanga na mikolo nzambe abominga na mokili. Soko oza na koko so olingi liloba benganga na 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89. Nzambe apambola bino. À la prochaine occasion.